Good morning, guys. Good morning. Tout seulement muke. Nani ngana annoncé émission moko lelo. Nani ngana fona sala émission moko lelo. À faire il y a ba concert beti les lobby monsieur betaki vendredi. Monsieur betaki lobby samedi. Donc tu vas le rôle ambassy à betaki vendredi. Héritier Watamoto Natembe à betaki lobby. Fali Poupa le Mara betaki lobby. Faire gola pe betaki lobby makam to lobby lande yango yo. Ndenge batu bazo comparer sur bakena ba concert. On a posé qui bino nyos ba artiste non lobby na posé héritier Ferry Fali Poupa les bourgeois ambassy na posé bino na page awa na posé bino boyebi ke page oya page mo pesa ba actualité pesa ba information sur tout politique meto ke na raté politique wa to ke na po ngal ba ngo politique na nga kota do politique tout ça télé que musique ba mususu tout ça la tout na lo ba boye na zana émission mo fona lancer na ça l'émission mo boye concernant bato bazo ke na ba concert so kuti na concert akonzo côté ka côté mo ka exemple piaka côté bato atondité ba to lobelande ya ngwana par exemple bato mususu pena na kota concert te omona tindi bato bakende na concert bazo à côté moko boye oyo bati ba rideau bande konanga omoni ba concert oyo ngane na boye na kota ma ba concert ebele awa na Europa wa na kota ba congolais te na kota ba concert ya ba artiste américain ba R. Kelly Blonde o ba yebi na kota concert mo R. Kelly na awa na London na Canary Wharf dans 2002 R. Kelly betaka awa ozomo na ba concert musu ba betaka mutako soma billet so asombi billet ezalo ko yozo talanga okosoma so artiste ono lingaka ye osombi billet omona poke na ote elingolo baka ateke so kinde yo kotu na kata concert omoni koto na bakiti wana bato bazate asali mpiaka non ba mindele basala ande nini so ka sombi billet bika artiste ono lingaka ye abia oke na ete asombi ka ba billet atyango na parce que as porter artiste pona nini pona salle ete ka ba billet pour ba nile concert te ba mindele basala ba lo basala mindele wangola batebele basala lo ba jona parce batu musu ba yeba ngote soki ba monika ke da concert a monika place moza vide o artiste on a sali piaka avant ça les pesa autorisation au beta concert il faut batala yo soki oteki soko oteki te ba pesa autorisation au beta concert wana te ba kolinga ba ni les concert na alors bino ba ndeko bozalaka oza soki oza journaliste wario oza journaliste gaulois soki na concert a mutu okolinga ozora kotinda mutu mo boyaza na kati ya salle azo ba image côté salle mpiaka pona posa ki héritier bato ba héritier salle mpiaka côté stade côté ya place abetaki wana piaka te mutu betaka musique bato ba yepo ba yoka musique est-ce que beti kitoko mais congolais a comme tira expliquer ka faut mutu so abeti concert fa toni sa place wana mais non na mindele sala ma rappel mutu akobeta na parc obeti na parc mo bobiso biyombe en jardin na parc ya Gaillard soki ata bato atondi te isifika ka bato baye ko sepela ba beti musique bato ba sepeli mais congolais loko wana zo bosala ngo ba journaliste belé bazali na poto nan kuta kota ba salle mythique te o ba misi bazo beta mo mona pona fula te okotinda mutu akenozwa image azu a poster na page na ye o kingandi ya salle mpiaka mais non basal monsieur ezalaka soki mutu abeti concert bakiti mosusu ezalaka réserve mpo artiste wana soki ateki te eza difficile bapesa yo obeta sale wana bato bayeba eloko wana te bayebi akembo tika na pose kaka parce que natini mutu moko ake na sale epabia pa faire abetaki concert place moko boye ndenge abeti tokozwaka bakiti wana ndenge bato batondi te yango tokoposte na page toketokele pa fali tozwa neti mutu moko aposaki concert ya fali oyo atobeta batu mingi bazobeta so botali concert fali azobeta ba concert na iwan eza ba contrat ba pesiye abeta ba concert wana etonda te he have the contract. You understand guys? Donc bozo angote bino ba journaliste bozalaka a on a poto so za journaliste gaulois
o kende otina mutu moboye azwa video pour la mona ki on a besoin ki on a mona page moboye na full na page na commenter aza Gaulois boyebi journaliste mo za na Londres wa azwi video côté un pia kezali a poster na page na ye. Mais est-ce que ozo sala eloko nini ozo baby ça so tali concert wana ndeko na biso so ba reportage pour za na Londres na kinaite bato eko rebele baketa bakote concert a fali ba camerounais ba camerounaise ba nani ba ivoirien ba te belé parce que yo pire congolais ozo bomba muninga no congolais ozo côté ba kiti zali ba bato batoli te bati ba rideau ozo publier ozo vidéo no publier na page na yo. Non les qui to côté faut botika ba comportement c'est la même chose peut côté ba Gaulois. Et ça la faire sur la bête concert naïe sur la tondicité et l'ingolo bate que asili ezande selo mutu protéger la bête sié babia tekili asukili wana boke ne boyoka musique. C'est la même chose il y a mutu na tembe wata, c'est la même chose il y a nani ndeko na biso ambassade les bourgeois. Donc bolinga botika ba comportement bino bozo ba musicien ponga lo bango soko sa bulamu na kolobela yo soko sa pima bena kolobela yo. Vous comprenez? Pour mes collègues, na critique qui fallait n'enga le baki qui makambo ya yemta azom siguna poto musique na critique qui ya ngaza nengwana ngaza na flatera mutute naza flateri tinga mais botika ba journaliste Gaulois botika ba comportement na bokenda ba concert ya batu botinda batu yo banda ko sala ba émission na no kenda uta na no kota c'est salle mythique te na no kota onte mais ozotinda mutu ozo ba image allons-y au poster la page na yo parce que ça l'impiaka. Mais non, c'est pas bon. Faut que tu aies un comportement là. Bozo baby sa musique, mutu wana ozo poster aza congolais. Les affaires aza congolais, fali aza congolais, héritier aza congolais. Bourgeois aza ambassade aza congolais, bango tout ba congolais. Botika ba bitili wana ngana kena concert à mutu teke, na kota concert à mutu, na zwaka à côté ka izampiaka après na poster la page là. Na sala biloko wana te. Parce que na kenda pour na tel artiste n'enga beti musique a beti kitoko soit beti kitoko te na critiquer. Alors ba comportement na bozo sala ba journaliste wa Gaulois faut botika ba comportement na Garcia Montero botika comportement na ko sala émission Hermon Boye na rozo ba nini wana o nazo ba vidéo nazo na ko balancer ngo ya fali pupa ponde ko na biso mongo boya posa ngaza journaliste wa Gaulois yem ta poster vidéo wana na autant comme on a été parce que na fula te ponga mutafulanga za ate nzame mutafulanga OK nzame mutafulanga donc botika ba comportement wana bozana ngo comprendre ofandika na ndaku na yo ozobenga batu est-ce que asali mpiaka ofandika na ndaku nozobenga batu est-ce que place wana est-ce que tonicité nzoka boyebite ba place musu batika ngo vide soko tekite bako peso salwa to betango. C'est la même chose, il y a des konabiso oyo fait. Ce qui a sali plein, a sali plainte. Et ça c'est normal, boke ne boyoka musique. Botika ba comportement na ke a sali piaka. C'est la même chose fali poupa. Pour ba place sur ba tika en vide. Et ngolo bate ke star ati asili. Yo au posté. Zaki to côté, bozo boma musique. Musique bolingaki musique ezongi mais bino mongo ba congolais bozo bo maraka ba artiste na bino soin disant bozo ba tumo lobela ba artiste bozo pembeni parce que bozo ba flatteur pour nga ba pembe bozo ba flatteur ozoma critiquer mais kolingate ozala mutu moko kaka bando yina mutu wana nga batu balinga ngate pour ba vérité yo ba demande ba vérité. JC ya yongwana JC na kati ya Canada. Uzoma. Robi Sangu ya yongwana. Mamengi Yunga. Vous comprenez? Eza comportement basé na ngwana eza ndeponga na ba vérité ke dembanza na ba vérité. Vérité na nga ya ngonde batu balingira ngate. Héritier wata na poseye batu bazo zoraka ote asalimpiaka. Mais jeune batazo betandule, héritier azo betandula. Pour hériter d'âge naza nango ba ninga zo fréquenter ba mikolo azo fréquenter ba fali azo fréquenter ba fere il faut remettre ba boko c'est la même chose payer ambassade pe azo beta musique na ye abeti musique na ye ambassade abeti na poster kalami na poster pe na page faut alonge pas fali mais aza na bon terme na mutu na ye de to lingi nene ngwana
mais bino boko ya ka soko kena concert bozo filmer ka place etondité. Est-ce que bino bozo kende plein bozo kende pour la musique. Ngana kena pour la musique, ngana kena pour la plainte. Ba concert sur beta kana kena pour la plainte, na kena pour la musique. So ça les plaint, c'est bon. So ça les peut plainte, c'est bon. Donc dans une émission na osala so na oza tana poko awa na ko balancer ba image wana na poko na ko balancer ba image wana ba conseil tout et beti ya semaine. Après Richard Lubiki alingo banolo basiko. Ndeko na biso moko azalaka ya salaka ba émission kaka koma na doki ya za musicien boyebiye. Mais akoma na lokola akoma na lokola journaliste akoma ko leka ba chaîne pamba ma bosa na musique abeta sur musique. Siko Richard Lubiki abano répondre bango na ko fula ko tout monde te eza musicien. Siko beta concerté na ko fula ote. Na Lubiki ndeko na biso moko ya wenge. Il y a tout ça, quand artiste a touché Fali, a touché Ferré, a touché Riche, a touché Jeune Taban tout. Mais il y a mon bête à soumise, comment est-ce que mon ça émission pamba. Mais Richard Lubi qui a occupé ce qu'on a eu. Ok? Donc en tout cas, merci Ming pour que le boulot. Les gens papa la mino mon collège de Bruno, on j'assure la minata ba comme on a bino, bon partager la émission monsieur ça abisso bien. Hein? Et ça abisso bien. Pour sa poto. Depuis Matadi, pour sa poto, Matadi central. Il y a eu un pour sa poto. Bon partage depuis Matadi pour sa poto, bon partage l'émission. En tout cas, merci Mingi. Bidonnier sur tout, vous avez abonné na biso de Mbazalon TV, vous avez partage partout, vous avez monde, vous avez biso Mingi, vous avez biso Mingi, vous avez partage, vous avez commenté. Na oya malamu na oya baby so to supporter bidon mais mabeka ande bo finga raté to bakande pembe. OK, ezaka papa na mino mukolo ya chaîne de Bruno Oja, trophée international. Nzambe na bango na musanza mande febele. Donc ça l'émission, tout nous ça l'émission pour aningi su collaboration te que ce qui muta bet concert na ye to le bélier. So bet concert na yote Gracia Lunga. So continue so bet concert na ko lobela hote. Journaliste so sali mabe to connaisser yo parce que journaliste botika ba comportement pour voyager raté OK, oluki mutumo va voyager a ju émission. Gracia Lunga, merci bonjour. Aux yeux et images, il y a artistes, il a fallu poser wana côté Pierre. Aux yeux et images, il y a Patrick Ikanga. Aux yeux images peut faire et poster, bozo le baké Pierre. Aux yeux c'est la même chose, il y a héritier poster. Bozo aider ba artiste. C'est la même chose na ambassadeur les bourgeois. OK, botika ba comportement na soki te na ba renoncer bino. Appena ko tanga botu ba comme na bino te ponga mutafulanga te. Nzambe mutafulanga. Merci. Tout le monde mbala sima. Soko continue katikati zongola émission na ibandili oyo kama na lobby mani tonnage. OK? Yayo ngwana Patrick yayo ngwana Elvin Mbanza yayo ngwana tout le monde mbala sima. To ça Vildani Viderai. Bozo côté belé en tout cas, merci mingi. Chris Nguma, bolingi mabanga Chris Ngoma, yayo angwana passport Vidalini, yayo angwana en tout cas. Francis Wood is watching me. OK. Bon ça la makasi na partage parce que ngaba blo à TikTok pena nani ngato sa pe live na ba TikTok mais na tala na po ba TikTok bo zobeza kuna trop ba TikTok na mona batu ba finga na kambo. Pour la salle émission na zuluka ce que émission na ko dans sala na TikTok. Nazo ngana programme ba émission mo boye pour ko sala ba émission mais na boule émission na ko sala na TikTok kuna. Hein? Donc mais to ko sala Albert Niati muito merci pour na ko tala ngai. En tout cas na ozo nga bolo fona ba na bolo sikoyo. Na sala émission mo boye pour na makambo tali ba journaliste ba zo ba mpiaka. Botika ba comportement na. Merci. Bye bye. I love you guys. Bye. Take care.